ai ngai mwana nzambe oyo. Shalom, 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 shalom. Shalom, les élus de Dieu. Shalom, Bananzambe Nyonso. Shalom, les amoureux de la bonne parole. Shalom, ba oyo, ba zana elikia epai na kolo na biso Yesu Kristo. Shalom, na ba nyonso, ba zupe libaku, yako landa biso na poko na lelo, na kati ya émission na biso les temps d'Isali. Na pesi bino mbote parce que na ebiete bolingo na nzambe ezala na mabota na bino, bolingo na nzambe eumela bisika bofandi, bolingo na nzambe eumela na ba oyo baza kolanda ata na ba hopito, bolingo na nzambe ezala na ba oyo baza na bisika ya pasi na baboloko, bolingo na nzambe na bandeko na biso baza na bisika ya pasi ezala na ba guerre, lokwa na mboka na biso na Congo démocratique, ba oyo pe baza na kati na bazamba, ba oyo baza bisika ya pasi ya ndenge na ndenge, poko na lelo bolingo na nzambe ezali ko na bino. Na pamboli nzambe ye oyo azali maître ya temps ya circonstance, asepeli ete tokuta na lisusu na poko na lelo pona koyoka liloba na ye. Na ebiete bozali ebele pona kolanda biso, ezali ngolu kolo kopesa biso po ete tokoka ko partager. Na ye libuso na bino ndenge na lobaka lokola moto yazali supérieur te, to lokola moto oyo ayebi mingi te, mais na ye na kati na mabota na bino lokola moko ya batinda bina nkolo na tango oyo na suka. Pe instrument oyo nzambe a permettre pe na zingolu ya kozala motinda mina ye pona ko partager la bonne nouvelle. Voilà pourquoi avant toute chose toko bonde la muke kaka de manière que liloba oyo e kobima na poko na lelo ezala na musunite mais ezali kambo ko liloba ko uta epa na ko na biso. Tendre Père, le Dieu de toute puissance, nous voulons encore une fois te dire un grand merci pour na poko na lelo. Un grand merci Seigneur parce que si nous sommes comptés parmi les vivants, c'est pas parce que nous sommes meilleurs que les kaba oyo bakufi, c'est pas parce que nous sommes meilleurs que les kaba baladi na bambeto na hôpitaux, c'est pas parce que nous sommes meilleurs que les kaba oyo bakangami injustement na baboloko, mais c'est seulement à cause de ton amour. Et nzambe yo sepeli ke biso tozala parmi ba vivants po ete olingi kotikela biso temps to pona koyoka maloba na yo. Poko na lelo nzambe tosengi yo olobela biso, car la Bible nous dit poussé par ton esprit que les hommes ont interprété ta parole. Seigneur, que cette parole soit interprétée selon la puissance du Saint-Esprit. Na détruire force Seigneur, il y a ba barrière pensée, au nyonso diable ya kanango ya ba divagation ya pensée, au nyonso ya kapona kubundisa na ba onde satanique to rendre yango nul et sans effet. Zanabiso du début jusqu'à la fin, pambola ndeko nanga ya mwasi pe ya mobali, oyo afandi na ndako pe po azali kolanda biso na tango oyo. Nyonso pona lokumu na yo, dans le nom de Jésus-Christ qui est notre véritable Dieu, nous t'avons ainsi prié. Amen. Oui, vraiment, shalom lisusu parce que esengo ezalaka toujours toza na kimia na bonzambe. Lelo nzambe na bolingo na ye apesi biso liloba moko. Vous savez, ça facilité kozali boso na ba élu na nzambe lokola bino, kozali boso na ba oyo baza na soif ya parole lokola bino, et eza obligation pour na biso ko senga repa na nzambe et que tango tokotelema liboso na ba santu na ye, liboso na ba ponami na ye o ezali bino, esengeli toloba oyo eza ko uta exactement et pas na kolo na bino.
et pas na oyo ayebi bino et pas na oyo apona bino avant la fondation du monde et que bozala ba élu na ye pour que vous héritez vie éternelle. Alors tous dans l'obligation ya koya koloba ainsi dit l'Éternel. Voilà pourquoi na poko na lelo to kende ko partager et maman na biso na likambo ya mutuya et kozala les fruits de la repentance. Les fruits de la repentance topé ba mbuma ya mbongwama. Lelo eza message moko kitoko. Et message oyo tolingi ko partager na poko na lelo nayebi ke Nzambe apesi yango parce que azana souci ya ame moko. Azana souci ya mutu moko. Azana posa akokisa plan na ye oyo nalobaka toujours le plan merveilleux de Dieu, le plan d'amour de Dieu. Posa na Nzambe d'abord depuis la création, Nzambe asalaki mutu te pour souffrir. Nzambe asalaki mutu te pour amona kufa. Nzambe asalaki mutu à son image et ningi kolobaki na ba créature nyonso ezana image moko te ou ezalaki important koleka yo mutu. Yango moni Nzambe azwaki temps ya kosala yo mutu na image na, c'est-à-dire apesi yo valeur, apesi yo limemia oyo ndenge balobaka na lingala, apesi yo kilo que ozala lolenge na yabi créé l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Tant naza komona yo naza komona Nzambe, naza komona gloire à Nzambe, naza komona Nzambe to mona kate. Voilà pourquoi ezaka mabe tango mutu azali ko sala moninga na ye mabe ayeba ki azako sala ne Nzambe amona na kate mabe. Tango mutu azako linga moninga na ye ingeko bazako linga Nzambe oya mona na kate. Alors pour ça Nzambe ezalaki ke biso tozala toujours na gloire wana. Toyebi ndenge nini kufa ekotaki na mokili, passe ekotaki na mokili, Satan akitaki mpona ko détruire plan merveilleux ya Nzambe mpona tina na yo et puis mpona tina na nga. Et depuis que Satan a opérationnel dans ce moi, pour ça na ye ezalaka toujours biso to se séparer na Nzambe, to kabwana na Nzambe. Moto a participé te na ba bénédiction ya Nzambe. Mutu a participé te na ba promesse en Nzambe. Et Satan lokola azalaki na kati ya gouvernement céleste, ayebi projet na Nzambe, ayebi plan na Nzambe pona tina na yo mutu. Et si ko tango abimi akomi rebelle, abandi kosala par tous les moyens que yo mutu o se rebeller de manière que ba plan na Nzambe ekokisa mate na vie na yo. Gloire au Seigneur. Atako Satan azaki na ba plan na ye ya destruction. Nzamba eko révéler plan ya bolingo na ye na nzela na Christ. Atindeli biso ba message o ekoki kopesa biso conscience pe ezongisa biso na bomoto de manière que to récupérer oyo Satan botelaki biso na kati ya jardin. C'est-à-dire que tango tozo tambola libanda na Nzambe eko ba Satan moto azali ko tambwisa biso et akotinda biso mba mingi na ba makambo oyo lemso tokokende kosutuka na sima. Lemso zoko regretter mais pourquoi na sala ki makambo? Et nous avons à prendre conscience. Et tant que tu prendre conscience, il y a mabe oyo et koki ko kabole na Nzambe. Et c'est une moto a bongo la siko bizale dinae. Ko bongo la bizale wana nde to benga ngo repentance na munoka ba payato na français. Repentance ni koloba ko bongo la makanisi na yo, ko bongo ma sima ya ko tambola mabe, ko bongo ma ko zwa conscience ya malamu sima ya ko tambola mabe liboso na Nzambe. Et tant que moto a bongwani, tant que moto a eu conscience, tant que moto a lingi que azongi sa relation na Nzambe, akobanda siko ko tambola na mwa misala moko boye, akozwa ligne de conduite moko, akozwa lolenge moko oyo eza ko sepelisa Nzambe. Pendant moment wana akobota bambuma oyo tobengi yango ba fruit oyo elandaka repentance, ba bizaleli oyo yaka na sima ya mutu. Tant qu'on a eu conscience, tant qu'on a eu décision, tant qu'on a eu bon moto, il y a kabwana satana, tant qu'on a eu bon moto, il y a boya ba orientation ya satana. Okomona ke bizaleli wana sima ya repentance, ezaka bizaleli mosusu, oyo même bato ba yeba ki liboso ba koki ko comprendre te. Bato nyoso faut ba noter que non, tozo mona mbongoma na bomo ya ndeko mwasi, to na bomo ya ndeko mobali. Et ba fruit wana, yango ndezo sepelisa Nzambe. Yango nde tokokende koyekola ngo na tongo na lelo tokotanga liboso na mokanda na Matthieu chapitre 3 na verset 4 kino na verset 10. Na lobi tokotanga na texte na biso ya liboso ekozala na Matthieu chapitre 3
verset 4 jusqu'à 12e verset. Natangi yango na kombo na Yesu. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Il se nourrissait des sauterelles et des miels sauvages. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs de Jourdain se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés et faisaient baptiser par lui dans les eaux de Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prenez pas à dire à vous-même: nous avons Abraham pour père. Quand je vous déclare que c'est de ce pierre-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Parole du Seigneur. Et mbalamingi nde na ibisa kabino les élus de Dieu tozoka maman na biso na likambo to thème na texte parce que derrière chaque parole il y a un esprit, il y a l'esprit de l'évangile, il y a l'esprit de Dieu qui accompagne les écritures. Parce que d'abord la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Et puis, oye komamaki, c'était aussi poussé par le Saint-Esprit. Nzambe ayebaki kotindi kabatoba koma makambo biso tozotanga. Et de la même manière, pour interpréter cette parole, nous devons être d'abord conduits par l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit a co-interprété exactement l'écriture oyo ezali na kati na liloba na ye. Tango tozotala bisolo oyo ya ndeko na biso Jean na ba pharisien na ba sadducéen et makambo nde ko interpeller biso lelo mukona lelo toyeba ndenge nini bato na tango na kala batambolaki et comment bango bayebaki kozwa lobiko. Bible lobi ke Jean awa azalaki motinda mina nkolo azalaki mosakoli oyo nzamba tindaki pona kobongisa nzela liboso na koya na Kristo mokozi na biso. Azaki na mission ya koyebisa bato ke na simane le messager du salut, le messager du paix, mobikisi na bato azakoya. Donc azaki messager oyaki ko planifier arriver na ko na biso Yesu Masia. Et na kati ya mateya na ye azaki na mwa lolenge na ye ya kote, azaki na teme na ye oya bandaki ko développer ndenge na yebisaki bino na émission ya liboso ke basali na Nzambe to ba ministre na Nzambe to koki ko zala ebele. Ndenge na yebisaki bino ke tozalaka na 5 ministères to 5 loto mo nkolo apesi. Mais komona ke chaque ministre to chaque ministère mutu na mutu azana message o Nzamba kopesa ye pona tia na libota na Nzambe. Mais tokoki koteya na biso nyonso. Tokoko tia pe abondance, tokoko tia sanctification, tokoko tia makambo nyonso bino bolingi. Mais toyebe ke chaque messager, chaque ministre azana teme moko o Nzamba kopesa to message moko clé o Nzamba kopesa ye pona libota na Nzambe. Et Jean-Baptiste yepe azaki na message ya repentance. Ya kobongisa nzela de manière que tango nkulu akoya bato mitema ya kofungoma pona kokuta na kolo Yesu Masia. Bible lobi yende kona biso oyo azaki mopakola mina Nzambe. Bible zotalisa biso ke abandaki kolata kaka poso na nyama. Pe na loketo na ye azalaki na ceinture ya kui. Azaki kolia kaka ba sauterelle pe mafuta na nzoi parce que azaki moto ya mabondeli ya ba sacrifice mingi. Azaki moto Nzambe e pakola mina Nzambe azaki kati na ye pona bato na Nzambe. Bible lobi ke ba pharisien bato bazaki ba habita bato ya Jérusalem bato ya mboka pembeni na Jérusalem ba yoka kisango ya évangile ya Jean-Baptiste, évangile ya repentance, évangile ya kobongolisa bato mitema pona koyamba Christ. Parce que c'est là que Christ aya kobota na mitema bato et natirete bato bazongisa relation na Nzambe. Mais Jean-Baptiste abandi ko pesa message. Et message wana ezaki pona bato nyonso te bien aimé. Ezaki pona race ya ba élu. Ndenge nazako toujours koloba tango nga nazako telema chaque mercredi liboso na bino bato nyonso te ba recevoir na ba jara message oyo.
mais ba o baza ba élu même baza na 4 coins ya monde okomona soki ekomi mercredi na 21h30 mutu na mutu akoluka aza liboso na écran na ye parce que aza élu aza sensible na appel na Nzambe aza sensible na message ya Nzambe wana okoyeba ke mutu ya ponami mais mutu aza a élu te ya ko préférer na sa makamsusu soit akokota pona kofinga soit akokoma pona kokomate de ba makamususu soit pe akokota na ete soit akodécourager bato mususu oyo balingi kokota pona kobika et puis bébé que tango message ya Jean-Baptiste bandi bato babandi koya bipai na bitai bato ya Jérusalem bato ya Judée bato ya Samarie bipai na bipai bato baza kokima pona kokende ko se faire baptiser pe koyoka liloba Nzambe Nzamba pambola ba o nyonso na poko na lelo batiki ba misala batiki coupe du monde batiki ba plaisir a mokili bango ba poni koyoka message ya sali liloba oye pambola bisika ozwami ngolu na Nzambe pambola libota na yo ngolu na Nzambe kota na ndako na yo parce que oponi pare ya kitoko oponi o ezali eloko ya motu ya pona tina na yo coupe du monde kosila ba fete kosila mais liloba na Nzambe kotika la libela na libela et lokolo poni yango poko na lelo oza ndenge moko na bato ya tango na kala bao babandaki koyoka trompette ya Jean-Baptiste pe ba privilégier qui d'abord message ya sali o ezaki ya repentance Bible lobi babandi koya et puis bato tango bayaka epa na kolo vous allez sentir que mutoyo aza koya réellement pona lobiko ya âme na ye okomona bato mosusu na kati ya église kokoyane kaka manière na azoya na église vous sentez que mutoyo alingi lobiko mutoyo azokutana aza na posa kutana na Nzambe na ye et bato ya bongo biso tomipesaka 100% pona kopesa bango orientation po bakutana na Nzambe na bango. Mais vous allez aussi sentir que mutu mosusu akoya na église ozotala vraiment na elongi ya mutu nuna ke oyo ayene koluka ba problème oyo aye kotala ndenge nini mouvement ezoleka oyo aza na envoyé à diable ozomona mais moya kobengana mutu ezante parce que eza lingomba Nzambe ezana ba mosusu akoya na kaka na église po bato baza ebele na kati ya église kuna akoteka mwa biloko na ye kosala commerce na ye mosusu akoya kuna po aye koluka mwasi mosusu aye kuna aye koluka mobali mosusu aye neka po eloko akosala eza te bon aye na ye kaka musique ya kitoko ebetaka na église bato babinaka basepelaka donc vous sentez que mutu na mutu tango aza koya liboso ya Nzambe aza na mwa lolenge na yaka ndenge na poko na lelo mutu nyonso te akoti na TV na biso ya bomoko ya mboka ndenge yo koti eza na ba élu de Dieu bakoti po baza attentif na so ya trompette ba wana Nzambe apambola bango ba oyo pe bakoti mpona kokengela to pe Nzambe ano ya liboso Nzambe pe apambola apeso soif ya parole oza na sensibilité wana koyokaka so ya trompette mpona molimo na yo bibebi bato babandi kolanda Jean-Baptiste message ya salut message ya repentance et bato bakimaki te bato batiolaki yango te bato balobaki te ke eza message ya ndenge nini mais bakomprenaki que non to ana besoin koyoka makambo oyo parce que Jean-Baptiste disait toujours qu'il vient derrière moi abandaki kolobela mpona Christ ke aza koya na nsima na nga et bato bakomaki na posa ya koyoka message wana sikoyo ezaki na catégorie mosusu ya bato bayaki Bible lobi bato oyo ntango bayaki tokoya komona lolenge ya bato oyo catégorie ya mibale catégorie ya liboso ezaki ya bato bazaki touché na message bato oyo balingaki babongola bizaleli na bango mais tala lolenge na bango tala to bafruit bacaractéristique ya bato oyo ntango bayaki liboso na Nzambe totali yango na verset 5 na verset 6. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Lui, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Il y confessait leurs péchés et il faisait baptiser par lui dans les eaux de Jourdain. Batoyo babandaki koya, message et repentance et tika ki bango indifférente. Message et repentance et toucha ki bango na mitema. Message et repentance et tina ki bango basala quelque chose. Bazwa dimension mosusu ya raisonnement. Bible lobi ke tango bazaki frappé, babandi ko confesser makambo bango basalaki. Babandi ko yambola masumu na bango. Pe ya mibale ba se faire baptiser. Ça dit tala lolenge Nzambe azolinga biso tozala liboso na ye. Tango to yoki maloba na Nzambe, mutako kotikala ndenge moko te, surtout soka za élu.
baeli na nzambe ntango bayokaka so ya trompete bazalaka indifférent te na maloba na nzambe. Nalandaki homme politicien moko nalingaka ye mingi azaka makasi na baproverbe alobi peuple oyo baza lokola soki balibata soki bakoba obwakeli bango mai ezokokita kaka ezokota te ata azoyoka bazobwakele mai ezokita kaka. Sadi eza na bato bongo mpe na eglize ata yoki liloba nzambe ndenge nini ekokota te. Omona ningisi kaka boye lokola libata ningisi baplime na ye liloba ekokokota te efanda na motema et créer quelque chose et créer remords et créer souci et créer mutu etinda mutu na repentance. Eza na bato ya ndenge wana ata obimisi ba révélation ya ndenge nini ata monte ekiti na moment ya prédication akoki mpe kolela ntango mosusu na kati ya église na émotion akoki mpe kokweya me ntango azotelema aningisi na ye kaka boye esili maloba wana ekokota lisusu te. Nalingi ezala bongo te mpo na yo élu de Dieu. Nalingi ke motema na yo ezala motema ya libanga te. Posa na nzambe ezaki mitema na biso ezaka motema musuni. C'est-à-dire que tango parole ye ezwi mwa esika na kati ya motema. Obandi koyoka neti muto oyo ayebi vi na yo nzoka nzambe ayebaka nde vi na biso. Bien aimé biso nyonso lelo po tosimba ba Bible ezaka facile te. Ozokoma boye mote aza koteya okanisa neti bayebisi ye makambo na yo. C'est ça Dieu. L'air moko yoki motema esui pour ça okima mais l'air moko zo comprendre que o eza nzambe parce que muto ayebi ngate. Tango yoki message eza kuswa na motema et que mutu na nzambe ayebi yote etali que nzambe ayebaka mitema na biso azana alingi yo azana bolingo nde pa na yo azo considérer lokola mwana akotindika siko liloba po ete ebanda kosukola motema na yo de manière que yaya kozesika na kati yango moni bandeko tango bayoki message ya Jean-Baptiste bakokaki ko résister te Bible bi babandi ko confesser babi non donc makambo nzoka oyo biso to bandai ko sala yango moto ezali ko bebisa biso siko Christ azako ya moi to kutana na ye ko zala te babandi ko loba makambo mabe o babandai ko sala babandi ko déclarer makambo oyo bango babandaki ko sala baboyi yango ba confesser yango pe bake ko zwa libatisi na mai baptême ezaki baptême ya repentance ya koboya masumu pe ya koyamba Christ oyo abandaki koya na sima. Bien aimé tango moto aza kosala repentance elingi koloba ke moto alingi abongisa motema na ye po sikoyo atikela nde Christ place na kati ya motema. Tango moto aza kosala repentance elingi koloba te ke moto aza kobanga ba pasteur elingi koloba te ke moto aza kobanga bato mais elingi koloba tout simplement ke moto ayoki liloba na Nzambe a comprendre ke motema na ye Nzamba nango besoin. A comprendre que motema na ye Christ faut ya kofana na kati. Donc message ya repentance ezalaka ko précéder arriver à Christ na bomo ina biso. Message ya repentance ezalaka ko précéder ba promesse ya sika ya Nzambe na vie na biso. Yango mona tango Nzamba lingi a bénir moto, tango Nzamba lingi a bikisa moto, tango Nzamba lingi a sala eloko moko tsongolo na vie ya moto, akotinda d'abord message ya repentance. De manière que Satan azwa prétexte à condamner parce que vous voyez que Satan c'est lui qui est l'accusateur des fils des hommes, l'accusateur des Élie. C'est-à-dire que tant qu'on Nzamba lingi asala eloko malamu na vie na yo motalibosa ko kende ko funde pa Nzambe zaka Satan. Satan ko kende ko talisa Nzambe abi yo lingi ko pambola tala ndenge azali wana zayanga ya bongi na lipamboli na yote ya bongi na protection na yote ya bongi na kimia na yote tala ye malamu yango no komona ke Nzamba tindaka toujours message à salut. Message yone koya pour que moi Nzambe a bloqué interprétation nyonso ya diable liboso na Nzambe. Ya Satan na liboso na Nzambe. Et Bible lobi ke bato babandi ko confesser. Yango na poko na lelo soki nano pe ozwa libatisité ndeko luka bato na Nzambe. Bipai nyonso yo zwami na 4 coins du monde, aux en Amérique, aux en Asie, aux en Europe, aux en Océanie. Ozala même en Afrique. Bato na Nzambe baza partout. Na yebisa kabino toujours que ataya mabe bazali, mais vous devez savoir que le réserve baza na kate. Boya Nzambe bazali. Contactez les hommes de Dieu. Zwa libatisi parce que Nzamba zo luka et loko moko alliance ya sikana yo. Nzamba zo linga sala quelque chose na vie na yo. Yango tinde yo message ya repentance. Nzamba linga arracher yo na maboko ya Satan.
nzambe alingi ke osonga na identité oyo ezalaki ya jardin d'Eden, ozala image ya nzambe, représentation ya nzambe na kati ya famille na yo, représentation ya nzambe na kati ya société, représentation ya nzambe bisika nyonso kozala, bato babanda kovivre gloire ya nzambe à travers yo. Souci na nzambe yango wana. Mais soki Satan avandi kati ya moto, atie incrédulité, akokabola moto na nzambe, akokabola moto na ba promesse ya nzambe, et ba répercussion nango komona ki ko bénéficier te par moko ya makambo ya nzambe. Ekozalaka tourment, ekozalaka kolela, ekozalaka ba inquiétude, ekozalaka ba question sans réponse. Parce que Satan azana eloko malamu ta ko pesa bana nzambe. Awa bandeko na biso na Jérusalem baye babito ko kanga motema te. Moto nzambe ta ndenge totambolaki. Ta ndenge tosalaki. Babandi ko yambola, babandi ko confesser. Biso to lingi to yamba Kristo wana. Tangwa ko ya tukuta akuta na biso mitemeza ya kosukola. Metala makambo eleki. Ezaki na catégorie mususu. Catégorie wana bango bazana verset 10, na verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Na catégorie oyo, Bible zotalisa biso ke ba pharisiens oyo, ba sadduciens, bazaki bato apparemment basali na nzambe. Bato oyo bazaki bato ya considération. Bato oyo babane komona comme des hommes sans péché. Bato oyo bayebaki nzambe. Bato nyonso babandaki ko considérer ba pharisiens. Babandaki komona bango kwa bato ya nzambe. Babandaki ko pesa bango beaucoup de considération. Bien aimé, webi lelo na mangomba na biso. Race ya bato bazali. Lelo ba pharisiens, ba sadduciens, baza ebele. Bango mutu baza kutu bato ba majorité batondisi mangomba na biso. Okomona église munene, il y a 100 personnes, il y a 200 personnes, il y a 500 personnes, il y a 2000, 3000 personnes, il y a bato bazwa ngolu ya ba foule. Mais okomona tamsu na kati ya 2000, 3000 personnes, ba élu na nzambe, tamsu bazaka 50. Tamsu bazaka 100. Vous se souvenir tant nzamba lingaka tumba mboka ya Sodome na Gomorre. Abraham tant azo sala intercession. Juste azaika moko Lot na bana na ena libota nae. C'est ça, calcul nzambo. Mais ta la ville mobimba Sodome nenge tonda ki bato. Et tonda ki pe ba prophète. Et tonda ki pe bato ndenge na ndenge. Mais mukolo kanda nzambe kitaki. Abraham alobi, bongo soka ta juste aza moko. Et nzamba ko tumba ngote parce que juste azaki moko no Lot. Donc, vous pouvez remarquer que lelo, l'isumu est comme le komoko normal. Ma nanzambe, ba normaliser mabe, ba normaliser l'isumu. C'est-à-dire que l'essentiel là, qu'il y a une église, il y a un pasteur, il y a un apôtre, il y a un prophète, il y a commis à yembi, mais repentance c'est ça. Au moins, on a le même caractère. Il y a un moko, il y a une église. 1 année, 2 ans, 5 ans, 10 ans dans l'église, bato ba yebi na église que maman wana ba sakana kana yete. Frère wana ye deux fois te ye soko sakana tira Bible na mopanzi. Mais ça na église, à cause appelé diacre, à cause appelé évangéliste, à cause appelé mes pasteurs, pasteur na biso ya sakana kate. Donc, ko sali la nzambe, ko kende na église, eza malamu, mais repentance il est qui sous malamu. Race oyo tango ba pusani liboso na nzambe, liboso na moto na nzambe, le Saint-Esprit a ko dakise pa na mosali na ye a révéler Jean abi ke tala bato malamu. Kati na bango ezo zanga bango eloko moko. Fruit digne de la repentance. Fruit digne de la repentance. Nde eloko nzambe azozela epa na yo epa na nga na poko na lelo. Mbuma nini oyo biso toza kobota na miso ya nzambe? Peut-être na miso ya bato. Bato bayebi ke biso tokende ke chaque dimanche to futaka ba 10 na biso, to soutenaka même ba pasteur, to pesa même ba lupango po te ba tongela ngo ba église.
tokaba même bambongo pour ba mission. Mais repentance est le comme sous. Repentance conséquence nango ezali sali ya âme na yo. Bible lobi c'est que un homme aura semé, il le moissonnera. Ce qui yo sema kambongo, nzamba ko pambolo na mbongo parce que zo semé mbongo na église. Ce que sala ka misala ya ndenge nyonso na église, eza malamu nzamba ko se souvenir na yo. Mais pour la vie éternelle, pour la âme na yo, pour la sali âme na yo, ni nos obota, ni nos olona. Parce que na yeb saka toujours que tozaba pa ya na sena moi. To yebi muko na lobité. Na lobaka ngo souvent, au mona suko kei na ba hôpitaux bana mike bazo kufa. Mikolo bazo kufa. Basi bazo kufa na moment ya couchement. Bazaka pe na ba bato na bazaki pe na ba projet. Ça dit que l'Iwa est qu'on s'y prend de moto à tout moment. Mais après l'Iwa, des problèmes na biso ezali. Est-ce que âme na biso est qu'on kozala na repos? Et nzamba talisi musali na ye, abi omonira se abato baye. Na kat na bango ezozanga fruit ya repentance. Makambo bango bazo sala. Eza ndenge mokote na ndenge bango bazali. Bien aimé, nini eza na kati ya motema nao? Bato bazo mona nini, nzambe pe azo mona nini na kati. Oui. Musakoli moko na kati na Biblia, Samuel a bungaki. Tango nzambe azo tinda yake ndeko wendre roi. Bible lobi ke tango atali Eliab lobi certainement c'est le oint de l'Éternel. Nzambe lobi musakoli. Vous les hommes, vous regardez ceux qui frappent les yeux. Moi l'Éternel, je regarde le cœur. C'est-à-dire que nous les hommes, les humains, nous jugeons les gens par l'apparence. Totala kabato nanzenge apparence. Mais Bible lobi na biso, nzambe ya tala kande motema mutu. Parce que nzambe a besoin de sali ya âme na mutu. Nzambe tala ka éloquence te ya mutu. Nzambe tala ka tribu te ya mutu. Nzambe tala ka te dibande ya mutu, renommée ya mutu. Moto akoko za na renommée na ya ndenge nyoso ba Eliab pe bazaki na renommée parce que bazaki bato expérimenter na ba guerre. Mais tango ekomaki mukola kopona roi nzamba atala ki motema. Bien aimé mukola jugement nzamba kotala ba immeuble te. Mukola jugement dernier nzamba kotala ba nombre ba voyage te bato bazo sala. Mukola jugement nzamba kotala te minoko boni yolo baka. Mukola jugement nzamba kotala te obotama na famille ya komboni. Mukola jugement nzamba kotala motema bien aimé. Motema na yo motema na nga. Yango ndeze lokwa valeur na miso nzambe. Yango ndeza na likambo na nzambe. Yango pe nzamba lingi ko restaurer. Et yango pe satana yaka ko bundisaka motema mutu pour détruire âme na mutu. Bible lobi Mosai na nzamba tali bango ayebisi bango boy. Pe yoka ndenge azako pesa bango azako caractériser bango. Alobi na bango boy, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Et ni ko bakena bato oyo na catégorie ya bato oyo ba fruit oyo ezalaki na kati na bango ezaki ne loko moko ebandaki kozela ezako landa vi na bango na sima. La colère à venir. Et loko moko ebikaki landa bango Mose na nzamba zoloba et loko wana komo nango colère en nzambe. Abi me bino bozoya na bino nana yebisi bino boki makanda wezako ya kanda yango ya nani eza kanda ya satana te eza kanda ya ba pasteur te eza kanda ya baboti na biso te kanda wezako ya bien aimé eza kanda ya nzambe kanda wezako ya eza kanda ya nzambe na ndenge nini na ndenge ke nzamba tikeli bato ta mitema na bango bato babongola mitema nzamba tikeli bato ta ya sali ya ba âme na bango mais bato ba yesi mitema makasi bato baboyi maloba na nzambe po bato ba persister na lolenge ya etamboli na bango nzamba tindi na mwana na Christ aya kokufa na croix bato babwakeli yesoy bato baboyi koyoka maloba na ye eza na mutu moko akoloba ngai nazalaki na tango wana te Yesu ye wana azoloba à travers mosali na ye soko yoki mongongo na poko na lelo oyoki mongongo na Yesu Bible lobi prophète alobi nana yebisi bino boki makanda weza koya. C'est-à-dire que koya liboso na nzambe tango moto ayoki maloba na nzambe abongoli motema
Ça veut dire tout simplement que mutu oyo azako kima kanda na Nzambe. Toyaka na église te po tozoluka kaka mbongo. Toyaka liboso na Nzambe te po tozoluka kaka ba matériel ya mokili. Tozoya liboso na Nzambe bien aimé po na kobanga kanda wezako ya oui kanda na Nzambe zoya. Tant ya grâce ekosila. Tant ya sali ekosila. Ekokoma na tango mosusu bien aimé. Oyo koza tant ya kanda na Nzambe. Tant oyo Nzamba ko venger liloba na ye. Tant oyo Nzamba ko venger kufa ya mwana na ye. Parce que mwana na ye ko kufa en 20. Et maintenant, tango bato ba ye, Jean comprendre que bato pe ba kimi pe kanda Nzambe. Parce que na kati na bango, ezaki na ba fruit ya repentance te. Comportement ya bato ba yebi Nzambe ezalaki te. Ajustement ya bato ba yebi Nzambe ezalaki te. Yango bi na bino pe ba pharisien. Na yebi bino po ki makanda Nzambe. Ça dit ko ya liboso Nzambe, ko se repentir lokola ba oyo bato bazaki liboso, ba habiter à Jérusalem, ko confesser, ko zwa baptême, ko tika mabe, ko déclarer publiquement mabe oyo moto asalaki. Et là qui si que moto na za zo bate. Et là qui si tout simplement moto yo ami kitisi liboso na Nzambe. Moto ya moni ki azana ina makasi te ya kobunda na Nzambe. Moto ya moni ki non nzoto na eza evangeli ya Saint-Esprit. Abi Seigneur motema na nga na pese pa na yo. Limbisanga. Limbisanga. Natambola ki mabe papa. Limbisanga. Et tellement que Nzambe na biso sa bolingo, ye ayambaka directement bato bayaka komi kitsa liboso na ye. Bato bazoka décision ya ko se repentir, ya ko luka chemin asika. Ko tika nzela ba bande ko tambola po azwa nzela Nzambe. Nzamba sepelaka na bato aboy. Yo ndeko zo yokanga na poko na lelo. Na ebite nini ezana kati ya motema na yo. Na ebite nini bato bamonaka pe nini Nzamba monaka. Mais yo oza seul devant la conscience. Oyebi ndenge nini otambolaka liboso na Nzambe na yo. Pe oyebi nini Nzamba azozela po na yo. Produisez donc les fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire que moto azwa décision ye moko ya okende komitika liboso na Nzambe. Ya ko solola na basai na Nzambe. Na yebi ke eza facile te. Eza na ba na Nzambe mingi balingaka susu makamba ko se confier na basai na Nzambe te. Balinga susu te le lengi ya ko kende ko confesser masumu na bango pa bato na Nzambe parce que azala ki dessus. Je ne cesse de le répéter. Il y a toujours les vrais et il y a toujours des faux. Biso tokoki ko boya te ko kokisa liloba Nzambe. Yo luka moto Nzambe o esika yo moni ko zana confiance na ye. Kende ko confesser likambo wana eza ko ronger na motema. Kende ko confesser makambo yo fandeli yango tango lai. De manière que Christ aya kokuta motema na bongo te. Ce qui pose wa libati c'était luka bato na Nzambe. Parce que mukolo aliwa yeba na kate. Na pesa ka témoignage ndeko moko na regretaka mingi pona te na Afrique. Na Angola ndeko wana tozo te liloba na Nzambe tellement ki abandaki ko sala diama serwa na diama ezaki neno mingi. Ah pastor na koya kaka lobi. Ah pastor mukomoso ko mona ngaka. Jour mususu na tongo. Yazo kanisa ke soka yena église azande po asepelisanga. Pourtant biso tozo benga yena église pona asepelisa biso te tozo benga po molimo na ye ebika. Et keba tango bato Nzambe baza ko bengo mingi na likambo Nzambe. C'est-à-dire que eza plan moko eza na kati wana. Et Nzambe lokwa zaka na bolingo ayeba ka ke likambo mabe moko lingeya abandi ko épargner bana na ya ko tinda d'abord ba messager. Akotinda nano bana na ye basali na epoke ba avertir mutu. C'est ça l'amour de Dieu. Soko simbi opportunité, simbi grâce obiki. Soko bois qui c'est grâce et comme likambo na yo na Nzambe nde moko la jugement. Malheureusement tongo moko bona nazaki na voyage na zongi nazo tuna bandeko ndeni na ville babité frère moko boya kufi frère moko ya diamant ya sala ka diamant ngabi kombo ni nani parce que na yeba ka ba ngwa mingi batangi kombo na ye effectivement ezaki frère ona bandeko tungisa tango nyonso ko inviter tango nyonso na église ko inviter tango nyonso na ba séminaire ya bandaki ko zozongi selanga na ko seka mais ko seka ne ezaki ko seka ya litio ko seka ne net azo tio la pasteur ko seka lokola zo mona nga mutu pamba ngandi na zo lekisa tango na nga pamba pona ko benga e peut-être yo petang ba benga na église ba ko tindelo invitation ba ko benga au séminaire ezali ba ko benga au conférence ezali ozo seka ozo mona neti bazo benga yo eza pona sali na ote zande pona ba bongisa pasteur te bien aimé ba benga ka mutu na église te po na intérêt quelconque eza Nzambe nda benga ka batu
à travers basali na ye. C'est-à-dire tango zui message moko ya séminaire, ya conférence, ya prédication, ya rendez-vous nzambe ko yesa motema makasi te. Nzamba yebi eloko moko eza ya nsima. Yango azolinga abatela yo. Bible lobi race oyo bazaki race de vipère. Kati na bango ezaki na fruit ya repentance te. Elingi koloba babandaki na bango kokende na batemple, na basynagogue. Mais makambo bizaleli babandaki kosala. Ezaki likambo ezaki bizaleli oyo ezaki kolakisa te ke bato baza na kati na bonzambe. Tango tozo sambela bien aimé. Ezinge tokeba na ba fruit oyo biso toza kosalela. O toza kobota. C'est-à-dire comportement na biso liboso na nzambe. Attitude na biso liboso na nzambe. Langage na biso liboso na nzambe yango nande bambuma. Mbuma nini bien aimé oyo botaka. To oyo za kobota chaque fois. Est-ce que ça digne moto ya bongoli motema? Est-ce que ça va fruit digne ya repentance? Est-ce que ça yo moko na kati ya motema no kofanda bokilelo soki so ya trompette ya lèvement salemi nga parmi ba candidat liboso nga na kokende. Oui, koloba na ngate ke na yebite nzambe moto ayebi nzambe ava yeba yo moko koyeba. Oko sentir na motema na conscience na yo moko oyeba ke nazaka na likamba moto te. Ndenge bato bamona nga libanda ndenge na kati na nga ezali. Mais soki poza na makambo na motema okoyeba ke non bato bayebeli nga ndenge mususu mais nga moko naza ndenge mususu. Et c'est ça yango nde kosenga etinda biso na repentance lelo. Et Bible lobi tango Jean-Baptiste alobi na bango boye ekoyi ko bima pe lokola insulte. Tango moto na nzamba azoloba ke race de vipère. Soki na ba église na biso lelo je ne pense même pas koya lobi susu na église. Pasteur afinga pasteur wana zaka munoko. Comment nga na kende na église akendo benga nga libota na nyoka. C'est-à-dire que ezaka na ba mo mosusu epesaka lobiko ezaka ba mo ya flatterie te bien aimé. Ezaka ba mo oyo ko toucher motema mutu et mutu a se repentir. C'est-à-dire que tango yoka liloba na nzambe soko moni eloko toucher motema na yo elingi ko bate baza contre yo. C'est tout simplement nzambe nde azo sukola motema pona sima nango repentance ya et molimo na yebikisama. La Bible dit que ayebisi bango boy. Abi ne prétendez pas de dire à vous-même nous avons Abraham pour père. Et ça n'a pas te belé bazaka ko se consoler na nini wana. Nga naza nga chrétien. Nga na sambela kana ba repentance ya nini susu. Oh nga mutu naza kana nga choriste. Oh nga naza nga chantre. Non, il faut pas se prétendre ko loba biloko oyo. Parce que mutu aza mwana Abraham ba fuye ko monana. Mutu aza mwana descendant Abraham. Abraham atambola kindenge nini pour abenga mamoninga na nzambe. Soki yo oza ko se prétendre koza la chrétien. Et ngi ko ba oza lokola Christ. Alors Christ atambola kindenge nini? Faut pas nous se limiter, tout se consoler. Moi je suis chrétien, et puis moi je suis pasteur, et moi je suis bâti triangle et comme si biso so kindengeni. Mais ba fruit, est-ce que ça digne ya mon Abraham? Ba fruit, est-ce que ça digne ya chrétien? Ba fruit, est-ce que ça digne ya mon Nzambe? Nzambe na problème était ya kozala na ba chrétien na biso. Nzambe ayebi ke toza ba chrétien. Mais problème Nzambe zali ba fruit. To produire ba fruit. Na vie na biso ya mikolo nyonso. To produire ba fruit. Na kati ya misala na ye. To produire ba fruit. Ba fruit ko sepelisa bato kaka te, oyo ko sepelisa d'abord ye moko Nzambe na biso. Puis oyo ko fungolela onzela ki un jour bokuta na Nzambe. Ba fruit ko pesa ame na yo repos. Ba fruit ko se rapprocher yo na Nzambe lisusu. To mi consoler kaka na ba kombote. Alors, parce que je vous le déclare que de ces pierres ici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et nous, que Nzambe, a koki même kozwata bana ya mike, a pesi bango, renommé mosusu. Nzamba koko utiliser n'importe qui pour ba koma ba chrétien, pour ba koma bana Nzambe. Biso to mi consoler kakate na ba titre que toza ba na Nzambe, tozo kende église, mais il n'y a pas de fruit de la repentance. Kuto ezana bato mingi bazoli kasi kwa kosambela te à cause ya ba titre ya biso ba chrétien. Motazolo bakenga na okende na église te, tala mama wana zaka diaconesse na église. Quartier mumba ba yebi ke sima ko uta na église, bato bazaka na kimia te. Ba pagano ba boy ko ya na église à cause na kombo na biso ba chrétien, à cause na kombo na biso ba pasteur, à cause ya kombo na biso ba prophète. Nzamba yebi ki tozawa na ba titre wana mais ba fruit ndeza problème na miso Nzambe yango na poko na lelo soki mutu moko azali élu de Dieu akoyoka so ya trompette oyo
aluka ye moko abongisa na Nzambe. Bibelobi, na verset 10 na sepeli eloko moko wana. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Oueza langage ya Nzambe. Abi d'ailleurs, H. Eza déjà wana. Konye ya H. Konye ya epasole. Eza déjà na se ya banzete. Po ebanda kokata banzete. C'est-à-dire, biso tozande banzete. Ba image ya Christ, comme lui-même dirait, abi ke nganzete ya mobeso. Bino boza babitape. Etape nyonso ekobota mbuma te o bakokata yango pe bakobwaka. Babitape to banzete wana eza symbole, eza langage o Nzambe azo caractériser biso bana na ye. Toza na kati ya bilanga. Nzete na nzete esengeli bota mbuma o ekosepelisa Nzambe. Muko mususu je me souviens Christ azo tambola yo ki posa ya mbuma. Atali nzete na figue. Bible lobi ke ezaki pe saison na ba figue te, ba fruit te. Mais il y a besoin de ba fruit nango. Azaki na besoin alia. Bible lobi ke amoni fruit te a lakeli nzete ya figue oyo. Ba kei na retour nango ba ekokuta nzete wana séché bien aimé. Nzamba yo ki kanda komona ke yo za figue mais oboti mbuma no te pourquoi? Pose à la utile, oza la oza utile na bato ko bato ba dia yo c'est-à-dire obota mbuma kitoko, oza na makamba kitoko ekoki kozala bénéfique pour na bato mususu. Bible ke kolo akausa nzete oyo. C'est tout simplement l'image ya biso bato. Toza ba nzete na kati ya bilanga kolo. Nzamba azozela ba fruit ya repentance, azozela makamba bien kati na biso. Azolinga amona nini toko produire pour esepelisa ye. Pour ezala une bénédiction, ba fruit na biso ezala une bénédiction pour na bato mususu. Ba fruit na biso ezala une bénédiction pour l'église de Dieu. Ba fruit na biso ezala l'église pour les païens. Nzamba azotala lokola Christ atala ki nzete na figue, azotala yo nanga na poko na lelo. Le fruit abiso ke zate toyeba ke konye za déjà na se ya banzete. Pona kokata, c'est-à-dire le Seigneur est en train de passer les troupes arriver na kati ya bilanga na ye, azoko contrôler elanga, nzete na nzete, elanga nini, nzete nini eza na mbuma te. Balobi ke soki mbuma eza te, ye moko moto akoordonner bakata nzete wana. Kokata nzete, c'est-à-dire la destruction d'une personne. C'est-à-dire que kanda Nzambe yango wana. Bien aimé, to permettre te ke kanda Nzambe ekitaliko na biso. Voilà nde tina émission na biso le temps du salut. C'est-à-dire que Nzambe azotikela biso temps. Moto ayoki boye abite tete. Nakolinga te e pasoleza na senanga. Kolo longo le pasola. Moi je vais prendre une décision lelo. Yako yeba ko changer et tamboli nanga. Yako yeba ko se convertir. Yako yeba ko se repentir. Tenkolo. Tango yozo ko zwa décision. Lokola bandeko ya habita ya Jérusalem. Yako se repentir. Yako confesser. Directement amour de Dieu ezoko kita. Et quand Nzambe pe ezolongwa, et pasola pe ezolongwa, et makambo asika ezobanda. Yangwana tokokende komona na mokanda na acte des apôtres. Bien aimé, Nzamba aza tellement bolingo. Nzamba alingi ke biso tobota mbuma, Nzamba azozela pona mutu nyonso mbuma. Mbuma oyo ekoki kozala une bénédiction pona ye Nzambe. Nzambe amona ke oza utile na kati ya bilanga na ye. Ozala inutile te, Nzamba a regretté te. Lokola Nzamba a regretté ki na tango akala. Ayeko détruire moto, ayeko détruire mokili. Totala na Acte chapitre 19. Tokobanda na verset 18, pe tokosukisa na verset 20. Acte chapitre 19, verset 18, pe verset 20. Je lis au nom de Jésus. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques et a apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Parole du Seigneur. Awa bande kuna biso na tango na kala na mboka na Efese, awa kaka pembeni na mboka na biso na Grèce.
Bible lobi ke tango bantoma bakomi kuna babandi kosakola sango malamu. Bible lobi ke bato babandi koya bandeko ba grec babandi koya bayoki parole ba oyebi ke ville mboka ya Grèce, je pense c'est lelo eza mboka moko ya ba tradition ya bazaki na banzambe na bango ba dieu na bango na ba déesse na bango bazaki na banzambe ya bikeko balingaki telema bikeko mingi bazaki na ba coutume na bango na ba tradition na bango ezaki na place c'était pour l'évangile na Christ na mboka wana balingaki magie balingaki occultisme balingaki soloka kindoki evandaki mingi na mboka wana ya Grèce. Bible lobi ke tango évangile ekoti na mboka na Grèce bato balingaki misala na bango ya soloka bato ba meseneki na misala na bango ya magie bato ba meseneki na bakambo na bango ya butu. Bible lobi baye kopusana plusieurs de ceux qui avaient cru bandimi d'abord évangile wana ya repentance mais tala siko eloko nini o ezalaka important fruit ya repentance babi non biso tokosuka kaka boete ba livre nyonso ya magie ba singa na loketo bikeko nyonso tozana yango biloko eza kosepelisa nzambe te ba pratique nyonso to bandai kosala liboso lelo ekokende liboso na bato nyonso. Imaginez siko yo ozaki mutu moko babandaki ko considérer na quartier ozaki na mbongo ebele mais na ndako no ozaki ndoki ozaki na magie ozaki na ba patakra na ozaki na ba singa na loketo ba voisin pe ba respectaka yo. Mais à cause de la parole de l'évangile de Christ, à cause de la kobikisa ame na yo, otali ba famille te, otali pe bana te, otali pe ba voisin te, olobiki te, ba kisho lele ko kende. Solo kananga lele ko bimana miso ya bato. Ba bimi liboso ya bato. Tala liloba nzambe malamu. Ils venaient confesser, déclarer ce qu'ils avaient fait. Babanaki ko confesser yango liboso na bato. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé l'art magique ayant apporté les livres, les bliraient devant tout le monde. Makambo eselema ki akobomba mate. Papa, ezana ba confession mosusu mutazo salango liboso ya bato. Engi ko bake alingia sambu saneka satana. Nzamba pambola mama nanga grâce kalanga. Tango mama oyo ayamba Christ tilelo. Asala compromission te. A témoigner ka makambo nyonso oya sala. Na tango wana poke yona ngato yeba misala satana ezana bato mingi soko akutani na nzambe ayoka susoni te koloba ngana zaki ndoki ngana ministère ngana kutana na bato mibale mwasi moko mobali moko ba ya penza boye ye moko na église abi papa na lingi na tika kindoki yango bondela nzambe no ngabi oh nini lakisi ke yo zaki ndoki abi ngana ebi na ebi soki na zandoki bo nini lakisi ke ngaso na bondeli kindoki ko sila bi papa to yeba ka bato nzambe ya solo no ya lokuta na lembi kindoki oyo eza facile te ko déclarer publiquement eza facile te ko bimisa wana nde ba fruit vraiment digne ya repentance ko bimisa makambo oyo monike ekoki ko mema ameno na lifelo ko bimisa makambo oyo monike sata banaki ko nyoko lokati na vino tamulaye oyo bandaki ko séparer yo na bolingwa nzambe eza facile te ko bimisa bakisi pourtant bato bayebaki yo ke mosantu na église. Et ça facilite ko kende ko solola na pasteur na yo. Pourtant pasteur abandaki ko se confier dans l'église. Okoyoka peut-être son. Pour na kende ko solola na pasteur, pour na considération, mais luka pasteur mosusu. Oya yebi yote. Oya yebi makamu na yote. Bazali na zako yebi sabino ki bazali. Kende ko confesser na poko na lelo. Luka o libérer motema na yo. Luka bongisa na nzambe. Soko ko ko déclarer ngo publiquement te lokola bande ko na biso Efeze. Luko kende ko confesser ngo ta cachette. Luko kuta na bato na nzambe na cachette. Nzambo amona kana secret ko zana yo. Confesser bien-aimé. Kotika te mabe ekomela yo na kati ya likambo. Kotika te suka ya vi na yo okota mabeli na kati ya likambo. Luka bato na nzambe produire ba fruit d'une repentance. Bato ba ko sala ngo na miso bato. Babimisi ba livre na bango ya magie, ba livisi ba biloko na bango nyonso ebandaki komema bango na occultisme. Ata soko za moto na nzambe, yo prêcha kame oza ndoki, yo prêcha kame oza na magie,
Yo prêchaka monsieur simbi eloko moko pona succès po bato ba ya ebele. Fula bato ba ya. Okoma pe na renommée. Obanda ko kuisa bato. Obanda ko sala soki bandenge nini. Osimba na cabale juif. Okota na kati na puissance occulte. Oyana ngona église. Bato bazako kwe bazokanisa kenguye na Saint-Esprit. Oyoki liloba ona poko na lelo. Mon frère bien-aimé prédicateur. Bongola motema kaka. Zwa décision le ko kende ko zongisa la moto wana ba pentacle na ye ya ko zongisa biloko yo simba ya ko zongisa ba chemin te ba gourmet ba biloko ya Satan o ezana ndako na yo o tiena kati église nzambe zongisa ngo lelo dans le nom de Jésus eza faveur nzamba sali po ko ka message ko ka soni te ndeko na ngai ko ka soni te molimo na nzamba asunga yo o confesser pe o se repentir ozaki diacre mozaka ndoki na kati église bayebaka te tika ngo lelo ozaki choriste oyaka ozana patacle na oyembaka po bato bayoka mongongo na lokola sirène lelo produisez donc des fruits dignes de la repentance bato bamonaka ntango yo ozoyemba bazokanisa ke Saint-Esprit mais yo oyebi ke ezaka Saint-Esprit te bademo ya sirène balata yo lelo zwa décision ya kose repentir produisez donc des fruits dignes de la repentance obiki samoli muna bawe basala ki yango na miso bato mais yo poko ko sala ngo cachette oki ko sala ngo pe luki moto nzambe moko ya cachette nzamba za toujours fidèle bibelobi bandeko babiki saki milimu na bango yango na biso lokola banzete on reconnaît un arbre par ses fruits ndenge nzete nyoso yeba na kana bambuma biso toko yeba ne pa nzambe kaka na bambuma o toko bota bien-aimé toko yeba ne pa na nzambe ke toza bana na ye na mbuma na hypocrisie te tokoki kozala hypocrite te liboso ya nzambe nous ne pouvons pas être des hypocrites dans l'église de Dieu. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Dieu nous fait grâce, il nous envoie des messagers, il nous envoie des pasteurs. Effectivement, bazotina ba pasteur était pour la végétarien, mais seulement pour la âme. Christ est mort pour ton âme. Ba ndeko moko ayebisa kinga bi moto mobimba kufa pona lobiko na ngai nangona ko sakana na salite moto akufa bien aimé pona yo moto mona bateau akufa pona yo. Christ est mort pour toi. Voilà pourquoi ce soir le kozo yoka mongongo nanga n'endurcis pas ton cœur. Saisis cette opportunité, saisis la grâce, saisis la faveur de l'Éternel. Sala lokola bandeko oya Grèce. Répands-toi sincèrement de la magie. Répands-toi sincèrement de l'occultisme. Répands-toi sincèrement de la sorcellerie. Répands-toi des œuvres mortes. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Nous avons un Dieu de bonté, un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant. Il est tellement lent à la colère et riche à beauté. Et sa miséricorde dira toujours. Ndenge nazolo baboy ngolu neza pembeni nayo nayebi ke kozala facilité oyebanaki ozalaki considéré na miso ya bato eza facilité un jour obimisa likambo ezoko ronger na motema seul devant Dieu oyebi yango mais si tu le fais eza victoire pour nayo eza victoire pour na royaume des cieux. Voilà pourquoi Seigneur tokeba mutu nyonso akutana na Kristo wana vine tikala ndenge mokote mutu nyonso wa yamba Christ wana azalaki toujours ko se repentir yango komona bato lokola ba apôtre Paul alobi que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Christ Jésus na Romain ce qui balobi condamnation c'est par rapport à péché, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de péché. Donc quand quelqu'un est à Christ il devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses est devenues nouvelles, toutes les choses. C'est-à-dire le comportement, le langage, l'attitude, tout devient autre. Si quelqu'un est à Christ, cette personne devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses. Je dis bien toutes les choses est devenue nouvelle. Tant on a yeba ki Christ te, ba yeba ki nga moto moko ya kanda. Mais tant on komene pas na Christ, na komi moto ya douceur. Tant on a yeba ki Christ te, ba yeba ki nga moyibi, ba yeba ki nga lokuta. Mais tant on a komi pas Christ, na kosala ke na koma maloba ya sika.
ntango nayebaki kriste te nakendaki na ndako ya banganga koluka elevation na mosala, koluka kisi ya mbongo, koluka kisi ya mibali, koluka kisi ya basi. Me ntango naye koyeba kriste, saint esprit moto akomemelanga mbongo, saint esprit moto akomemelanga mobali, saint esprit moto akomemelanga mwasi, saint esprit moto akomemelanga bana. Toutes les choses bozwi nanga nyonso ezouta de la part du Seigneur. Toutes les choses na vie nanga ekomi nouvelle. Même pensée nanga ekomi nouvelle. Ba pensée nanga eza toujours ya kosala malamu. C'est ça le fruit de la repentance. C'est ça où nzamba zozi la kati na biso ke tobota comme mbuma. Et ngiko ba question ki mota comme pas Christ, identité na peut changer. Manière na ya kolobela peut changer. Manière na ya ko vivre changer. Oyebi tango apôtre Paul akutana kina nzambe liboso bazo benga Saul mobomi persécuteur ko panza basi azemi ko bimisa bana. Mais Bible lobi ke tango akutani na Christ, abi tout ce que moi j'ai regardé comme un gain, je le vois maintenant comme une perte à cause de Christ. Abi makambo nyos na ndo sepela nango wana ko boma, ko nyokola bato, ko kotsa bato na prison. Kokosela bato makambo ebande ko sepelisa motema nanga sikoyo na komo mona ngolo kola salité lokola eloko nyei poke na mona kaka nkolo na komo yinango. La repentance etindaka moto ayina mabe, ayina passé na ye, ayina makambo satan banda ko salela ye, azo regretter que pourquoi na mitika ki na maboko ya satan à cause ya Christ. À cause de Christ bien-aimé, on regrette makambo to salaki. Webi makambo au rotala que ngam tu nazaka donc so na zui salaire nanga, il faut sila na bandumba, il faut sila na masanga, ndena komandako. Mais tant que mota komi pas Christ, akomo mona que salaire na ina fait du mois, atie na mesa moi sinena bana. Ba saleli yango ba programme ya famille. Atango wana nde moto regretta kame mbongo nyonso na bebisa na babar, mbongo nyonso na bebisa na ba disco, mbongo nyonso na bebisa na makambo izanga tina. Yako kende ko bwaka ngo po ba lancer ngal soki ndenge nini. So na sele la kangwa ta pona église nzambe. Soki na tongela kangwa ta ba temple. Soki na futela kata ba to nzambe ba voyage missionnaire. Yango no mona ba to mususu tanga se repentir bozuna e komi nzambe. Biloko na ya ndako e komi nzambe. Ndako ne komi sika ya basali na nzambe. Asepela ka ba to nzambe ba ya. Parce que ndako ne tonda ke kaka na ba to ko tonga. Siko e komi ndako ba to nzambe nde ba kendeke. Ba camarade ne komi ka ba na nzambe. Toutes les choses sont comme une nouvelle. Famille est comme une famille en Zambé. Langage naïe est comme un langage en Zambé. Donc, plusieurs confessés, dans Luc, dans Acte, plusieurs qui ont confessé, puis qui ont déclaré ce qu'ils avaient fait. Pendant qu'ils ont renoncé dans Mabé Oyo, publiquement. Dans Basali dans Zambé. Bien aimé, la Bible dit que confiez-vous à ses serviteurs. Vous réussirez. C'est Dieu qui vous recommande. C'est Dieu qui recommande à son peuple de se confier à ses serviteurs. Po milimu na biso ebika, nzamba mona nakate. Luka bato nzambe na poko na lelo. Rassure-toi d'un homme de Dieu oyo ozo mona kaza sincère. Wako bimisa secret na yote. Wako kiko beta ba masolo no te mukolo bo discuter na ye. Bato abongo bazali. Bakwe bako sunga yo. Ozo ngisa relation na nzambe. Na prédication passée na ibsa kibino bomuna ki Bartimée oya yeba na ki azaki un financier de talent batunyo so bayeba ki mais mukolo akuta na ki na Christ tala ba fruit ya repentance aye liboso na bato abingane na zaki moyibi tala bozui na zwaki yango na ndenge ya mabe lelo nazo zongi sango ba oyo na sala ki mabe nazo ke futa ngo x4 tala ba fruit ya repentance e banda yamba Christ. Est-ce que ce confesse ça makambo wana? Est-ce que ce produire ba fruit ya repentance? Parce que makambo zande ya ba fruit, ko produire nde ba fruit. Ko tali sa batote mais ko tali sa nzambe ke voilà na sala yango po na yo nzambe. Na sala yango parce que na lingi na banda une vie nouvelle na yo. Na sala yango po na bangi bato mokilité, na bangi pasteur te, mais na yango liboso na yo nzambe po mulimu na ngai bika. Bien-aimé, et sengeli toyeba ko sa lokola Bartimée. Donc nekotanga tosokende na malema lembe mutu moko oyo azako yoka liloba oyo nayebi ke Eli moko na poko na lelo azo yoka ngai nzamba sunga yo po ete o produire ba fruit digne ya repentance. Tokokende kotanga na mokanda na Esaïe chapitre 15 chapitre 1 verset 15 jusqu'à verset 20. Esaïe chapitre 1
verset 15, ti tokosukisa na verset 20. Ésaïe, chapitre 1er, verset 15, tokosukisa na verset 20. Je lis au nom de Jésus. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Nadingara verset mingi. Awa uzomona ezali liloba na Nzambe oza kopesa biso opportunité, oza kopesa biso grâce. Uzomona amour na Nzambe ndenge nini azotendre biso maboko. Alobi que il y a quelque chose qui va empêcher Nzambe. Parce que la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ce qui tozomona loboko na Nzambe te ezalaka tout simplement parce que il y a quelque chose qui produire te ba fruit à repentance. Il y a quelque chose qui bloque la main de Dieu dans nos vies. Et loko wana pasteur mon côté ana makoki a changer position en Zambé ce qui n'a no elongwete. Prophète mon côté ana makoki a changer position en Zambé ce qui est loko wana na no tobongi cité en Zambé parce que nous prions, c'est Dieu qui fait le reste. Ce qui biso to bondeli Nzamba tali nda sali. Donc muto ya bekisaka, muto ya pambolaka, muto ya salaka, tout ce que vous voulez, c'est Dieu. Mais à travers ses serviteurs. Abi a confirmé comment le baba sali nae. Le serviteur parle, lui il confirme. Mais si lui ne confirme pas, si lui n'agit pas, nana ko agir na place ya Nzambe. Yango ozomona ki bato msusu ba bondeli pe pona tina nayo. Otango li pe na ba église ebele, ba pasteur ebele pe ba sakoli pona yo. La situation ne change pas parce que Dieu n'a pas encore confirmé la parole de ce serviteur. Il attend que yo obongisa bongo Nzamba confirmer bisakoli wana. Il attend que yo ozongisa amour na Nzambe pour que ye a confirmé parce que c'est lui ndi atika na signature asuka ya simbaka ministre osali ministre biso za ba ministre osali rapport au côté c'est pas président ce qui président nano a signé te dossier wana ezani malgré discours qui toke kozana kati. Nzamba ana dossier no na maboko lelo na poko na lelo alinga signé. Alinga signé pour na guérison na yo. Alinga signé pour na élévation na yo. Alinga signé pour na changement. Mais azo zelaka yo moko. Sali eza na maboko na yo. Yo kanenge Nzamba azoloba que attaque to bondeli. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas parce que les mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Ça dit que c'est la méchanceté de nos actions qui est comme le sang entre nos mains. C'est la méchanceté, les choses, les fruits là que nous produisons. C'est ce qui empêche Dieu d'agir. Quels sont les fruits qui sont entre nos mains? Quels sont les fruits que nous produisons? Nini obiso toza ko produire pour empêcher Nzambe à signer ordonnance pour na dikamonayo. Bien-aimé na poko na lelo, Nzamba bi ke siko lavez-vous, purifiez-vous. Ça dit que nous avons cette possibilité à travers l'ilobanae, ya ko zwa décision. Quand quelqu'un prend l'engagement, ya ko se convertir, ya ko se repentir. Et ça n'a pas de conséquences à kitoko na simanango. Nzamba lobi, apprenez à faire le bien. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Luka toujours sembo na Nzambe. Dans verset 18, plaidez, venez et plaidons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Awa, ezali loba kitoko. Parce que le diable a une culpabilité na mitema na bato. Si tout un moto a oumeli tang moulay na maboko ya diable, ça t'a koyé là toujours culpabilité que non, likambo ata osali ndenge ni Nzamba ko libisote.
likambo yo penza oboma bato, yo penza olongola zemi, yo penza osala boye. Le diable vient toujours pour accuser. Akoya koyisa motema na mwindo na poko na lelo pour convertir, o se convertir te. Mais nzamba pesi yo assurance. Alobi boye, yaka toloba likambo yo nanga. Ata kutu masumu yango eza mwindu lokola ngola, ya komisa yango pembe lokola lipat, lokola neige. Bato baza na poto awa, bo baza na Europe bayebi neige tango ekoyaka na décembre. Omona libanda ndenge ekomaka pembe. Ondima teke na se na yango ezalaka noir ya ba goudron ya ba pelouse. Mais soko tali libanda omona kaka ville mobima mboka mbe komaka pembe situ biso awa na Suède. Omona kaka mboka komi pembe oyeba kutu teke salité ezalaka. C'est comme ça que Dieu agit. Quand quelqu'un confesse, nzamba ko bomba mabe nyonso. Ata ezaki mwindo ndenge nini. E ko mona na lisusu te na miso nzambe. Ata osalaki ndenge nini. Diable a kosa yote. Diable a condamné yote pour na péché wana. Ce soir nzamba pesi opportunité bien à couvrir mabe nyonso. E koma pembe lokola neige. Alobi ki ata ezaki ni ndenge nini. Ça dit que nzamba azomona dimension ya péché wana te. Azotala nde action oyo yo kosala ya repentance. Nzamba azotala action ya repentance ba fruit yo ko produire yango nzamba kotala pe ya koya kozipa mabe wana nyonso. Ata ezalaki ndenge nini. Poko na lelo nayebi ke nzamba alingi aseffacer mabe na motu moko. Nzamba alingi asukola motema motu moko. Nzamba alingi essuyer motema ya Eli moko pour koma plus blanc que la neige. Okoma pembe motema no koma sans condamnation, sans péché, pe o bénéficier na grâce ya Nzambe. Pe bao baza touché na poko na lelo. Amour na Nzambe kitaliko na bino. Bolingo Nzambe se manifester liko na bino. Pe Nzamba couvrir mabe nyonso. Bao ba kozwa décision na poko na lelo ya kokabwana na mabe. Pe ya kozonga lisusu alliance na Nzambe. Poko na lelo ezala poko ya conversion. Nzamba ya bana kolimbisa bino. Motema na Nzambe eza ya batote. Nzamba kangelaka moto kanda teti na suka. Nzambe kanda na yaka kaka sima ya liwa. Mais soki ozana na bomoy kanda Nzambe kozala te. Ata lisumu yango eza mwindu ndenge nini. Poko na lelo ezokoma pembe lokola neige. Ata situation yango ezaki ndenge nini. Naza ko annoncer bonne nouvelle. O eza maloba ya bakoko na biso te. Eza maloba ya pasteur moko te. Eza maloba Nzambe. Le Dieu d'amour ye wona motako sala yango. Donc ndeko sukisa na mokana na Acte chapitre 5. Verset na biso ya suka lelo tokotanga eza na Acte chapitre 5. Na lingeke ngolu na Nzambe elanda elu moko na poko na lelo. Acte chapitre 5. Nzambe akzala mulingo na Nzambe ezala lipa na Eli moko na poko na lelo. Tozoke ndeko sukisa na yango na Acte chapitre 5. Tokotanga yango na verset 19. Soki ezana Eli moko azoyokanga ezana Nzambe alingi kosala eloko moko pona motu moko na poko na lelo. Acte chapitre 3 verset 19. Acte chapitre 3 verset 19. Bokolimbisanga muke Acte chapitre 3 verset 19. Acte 5 qui mais Acte 3 19. Yoka ndenge liloba na Nzambe zoloba na biso. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Awa Nzamba za kotalisa biso. Repentance na conversion. C'est-à-dire que pour ma nyonso elongwa, elimwa, ezosenga mutu a regretter d'abord ma benae, pe moto azwa décision ya kotika, bongo Nzambe a koeffacer. Koeffacer ringi koloba, bazui gomme, na sepelaka na nzembo moko ya frère Lifoko, alobike, na vie tozala lokola tozo tambola na crayon na gomme. C'est-à-dire tango sali mabe, oyebi ko effacer osengi bolimisi Nzambe a effacer yango obandeli une nouvelle vie. Et pas Nzambe zaka bongo. Parce que mutu moko aza parfait azate. Parce que totambola ki na ba erreur rebelle. Mais Nzambe na poko na lelo azana besoin ki azongisa bolingo na kati na biso. Apesa biso grâce ya sika ya kotambola. Alobi ke temps ya réfléchissement et ya kati na biso.
ta ya lipamboli eya soki tokosala yango ta mosusu ya sika ekozala ta oyo ekopesa biso bomoko na nzambe ta oyo ekopesa biso lisusu ba nouvelle opportunité ta oyo ekopesa biso une nouvelle vie ta oyo ekopesa biso ba orientation ya sika ta oyo ekofungolela biso ba porte ya sika bipai Satan akangaki à cause ya désobéissance na biso ta oyo ekopesa biso grâce ya sika. C'est-à-dire que tant que moto aza ko se confesser, pe tant moto a se convertir, nzamba yeko changer tant mususu na vie na ye. Nzamba yeko pesa ba opportunité mususu. Nzamba yeko fungola ba porte ya sika. Nzamba yeko pesa kombo ya sika. Na mutu nyoso oya koyoka message na poko na lelo. Nzamba pesa ta ya sika. Ta ya kimia na motema. Ta ya condamnation ezalate. Ofandi bozoka kimia na motema. Ozolala boyo ozolala na kimia bozi ozozwa bozino ya kimia oyebi ke richesse ezokota na ndako noza richesse ya kimia eza ya escroquerie te euti na magie te euti na kisi te oyebi ke osimbaki kisi te po ke lelo ozala na kati ya ndako ya libala bolingo oza nango na mobali no eza bolingo euti epa nzambe bamemaki epa na banganga te po okende okanga mobali wana soki osalaki yango masere kende ozongisela nganga kisi wana soko ozaki na nzela ya kokende lelo tika loba Kristo nde azala kati ya motema na yo ta ya sika eya sala sikoyo tout o produire ba fruit digne ya repentance soko botolaki mobali ya bato loba ne peke lelo papa zonga epa mama bana na soko botolaki mwasi ya bato loba ke mama lelo esili na yo kili loba nzambe nalingi nabikisa molimo na nga soko ozwaki mbongo ya bato kende kofuta yango soko ozaki na likambo moko ekokai koampeshe yo lakisa bamboma ya repentance lelo soko ozwaki eloko ya bato mokolo nango ayebaka te luka mwa yo okutana na ye soko osalaki likambo moko osalaki yango nde mabe mpo na nzambe luka na basali na nzambe bolingo na nzambe ekozala kati na yo nalingi nabondela mpo na moto aza touche na poko na lelo nalingi nabondela mpo na eli moko oyo azwi décision ya kose convertir mpo ke temps ya rafraîchissement eya likolo na ye esika ozali kanga miso na yo tia loboko no kaka na motema tika telefone na yo tika television na yo tika ordinateur na yo koloba yoka nini tolingi kobondela na poko na lelo Bible biki atako masumu yango ezaki mwindo lokola ngola nzamba na kapasité ya kokomisa yango pembe lokola neige Bible biki temps ya rafraîchissement ezako ya nalingi na bondela poke mawa na nzambe kitaliko na yo nzamba peso ba opportunité ya sika nzamba fungolelo ba porte ya sika kimia na nzambe elanda libota na yo tendre père nzambe na bolingo le Dieu compatissant oza lent à la colère riche à beauté ba nyonso ba yaki pe na nzambe moko te atzonga ki lolenge ayaki omoni libota na poko na lelo ba yoki so ya trompette ba yebi ki nzambe oza ko benga bango ba lingi ko se convertir na poko na lelo mawana ekita Seigneur olimbisa moko na moko Olimbisa parce que vous êtes Dieu d'amour, Dieu de bonté, tu es là la colère et la bonté papa. Makila no Christ tangaki na croix pour na masumu na biso. Makila no esopanaki pour na ndeko nanga moko waza koyoka na poko na lelo. Oya simbi motema na ye, wazali ko regretter le tamboli na ya kala. Makila no etangaki nzambe pour na kubikisa ame na moto moko azoyoka na poko na lelo. Ngolu na ekita faveur na ekita olimbisa bango na kati na makila no bipai nyonso bango bazwami bao ba okende ko confesser pa na ba pasteur ba koluka ba sai non nzambe mawana yo ekita bao nanu kutu bakete bazui décision Seigneur le temps seulement bazui décision ya ko se convertir mawana yo ekita Saint-Esprit la tamite manabana na yo otia crainte du péché pe soif ya parole afin que tout le canata ya rafraîchissement na pamboli yo nzambe pour te ko sala yango dans le nom de Jésus qui est notre Seigneur. Tolobi, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Nzamba pambola yo eli na nzambe. Nzamba pambola yo mutolekisi tana yo merveilleux pona koyoka liloba oyo ndeko na ngai opère de loko moko te nebi ke bolingo na nzambe eza toujours kati na yo. Bolingo na nzambe oyo bato mingi bazomona yango lokola eza mate ya koyoka te mais yo komona ba fruit na yango okomona ke nzamba azaka mosika te sima ya prédication ndenge nini na ko changer vie na yo. Ataku tutotie loboko te ozana musika mais tu vas sentir que nzamba azana kati ya chambre na yo azabisika yo zali pe yende moto ya decidaka pona vie ya bato ako décider pona vie non na poko na lelo soko zali awa na Stockholm soko zali awa na kati ya Suède luka biso numéro ya biso ya telefone ezali wana okobenga na bomoko ya mboka pe kobenga na numéro o ezali affiché ya kato solola to bondela pona tina na yo totali sa ndenge nini kozongisa relation na nzambe bongo yo mona siko vie na yo ndenge nini ko changer
Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Kokanga motema te. Makambo na yo ezali ya yo une troisième personne ekozaka nzambe. Biso to kosunga yo kozongisaka relation na nzambe. Yaka kobanga te. Satana kanga motema na yo te. Benga biso to sunga yo pe to bondela pona tina na yo. Sozo senga ki to sungona mabondeli to sungona mabondeli. Ezala ya jeune, ezala ya délivrance. Nzamba kozana biso elongo. Pe ye akolimbisa parce que ça nzambe fidèle. Quand il le promet, yeba ke nzamba za fidèle a kosalango. Akosukola mabe nyonso pe akokomisa yo pembe koleka kutu neige. Bolingo nzambe eko se manifester na vie na yo oko récupérer o nyonso satana botolaki yo. Voilà eloko nzamba seki biso na poko na lelo tozala bato to ko produire ba fruit digne ya repentance na maloba na biso na tamboli na biso to yeba ke nkolo azotala mitema na biso. Tika nzamba pambola bino na kombo na Kristi Yesu pe ezala ba oyo baza musika ba oyo baza bandeko na biso babengaka na Australie ba oyo bazali awa pe ba baza na Amérique boye ba seulement que toza fusion horaire na biso na bino izande mo côté l'air nini boko ko benga pour que to solola na bino mais ba oyo baza na Europe pe ba baza na Afrique bo continuer toujours ko benga na ba air o biso tozala kanango disponible mpe to ko yamba bino même na téléphone to ko ba ko pesa bino ba orientation. Alors pour na bandeko baza na Stockholm donc assemblée na biso ya MEPSA ezali na Egdalen tango zo bimana libulo ya métro église ya liboso zo mona na droite na yo na area ya biswana okoya chaque dimanche toza na Egdalen circa à partir à 14h juste to bandaka culte na biso jusqu'à 16h30. Église na biso MEPSA msusu ezali na Yetebor pour na bandeko baza na sud kuna ezala bo baza côté ya Malmö Norvège bokoki koya na assemblée na biso ya MEPSA na Yetebor bango pe basambelaka de 14h jusqu'à 16h30. Ba coordonnées na biso eza na bomoko mboka bobenga pe nzambe akweba kopambola bino mingi. Pona kosukisa nzambe apambola équipe technique mobimba apambola papa na biso digital Momo pe apambola mama na biso Pauline mama oyo asa dédié pona kosunga basali na nzambe pe aza ko participer pona réussite ya mosala oyo. Nzambe apambola pe mwana bango ya mwasi na bosalite kopesa mbote na chéri na ngai l'évangéliste Sephora bisika wapi azana tango azokamba ensemble na biso ya Yetebo pe na basali na nzambe nyonso na Stockholm pe ya mboka mobimba ya Suède pe bisika nyonso basali na nzambe bozwami na 4 coins ya monde na pamboli nzambe pona tia na bino na pamboli ba pasteur nyonso ya Angola pe ya ensemble na biso ya MEPSA na Angola. Lukumu kembo masanzo lezo ngepa nzambe na lingi bino mingi wana tokutani mercredi prochain na même heure 20h30 tozo banda kolo nzambe apambola bino na kombo na Yesu. Bye. Kiso banta pekato esoma jende aibe